Banibo basamba bani abanda depuis kala abandika lobi awate non batu babandi no bezeli ba petit na biso ya ba jibe ba wenge et conso donc vous ta ko sabino te que Koffi Olomide asa étranger non c'est pas un étranger papa na yaza akula comment ya Koffi azwaki yango à partir ya joueur mo asa ko beta na Black Star ya Ghana Osei Koffi le roi asa ko beta mo abale bien ami pesa comment ya comment il y a Osei Koffi alors Osei comment il y a Olomide comment il y a oncle naïe il y a Noko Rese Olomide Amati Sangisa Momi Balé et combat combo naïe il y a des musiciens c'est tout à fait normal mais ce n'est pas un étranger et c'est un garçon qui est bien élevé c'est un universitaire s'il vous plaît et c'est un garçon intelligent bino ne batu bokomisa ye na ndenge wana po amona ke bolanda makambo na oyo asalaka akumbi bino na makambo na ye mais c'est pas un garçon qui vit comme ça pas solo la vérité et ke na ndenga koteri toza bato te bangwana banguna basalaka boy bangwana basalaka boy bangwana zo basalaka boy normalement masolo ana falende eza l'équipe de France et ça là-bas la main mais beau streetirer en papa beau streetirer en beau mais c'est quoi le problème beau misolo ba papier beau créer l'ango avocat na nenga mikila beaucoup ma structuré a bo sanga lela ba nikes ba yaka bo sanga bino tout beaucoup fox bo tchango na papier bo tchango ndela ya biki yango ba saper congolais bo za reconnu ba ata papier biki ya tede ce cop wana et comme la net bison pas solo la vérité. On comprend au ton niveau to démarrant déjà donc to démarrant déjà pour été to sombagi na sombi trop na chapeau quand do lati bo tout yango donc tabana sagité yango wana donc on comprend rien à dire na commenter oh ça va combien pour complot ensemble ensemble déjà au ka blouson en bas déjà 5 tonnes so che chapeau ya 680 balles presque 700 balles so che mokoto soso 700 balles. Vous comprenez? Oui, ensemble, ça dit combien? 5 000. 5 chaba. 5 000 euros, chapeau combien? Chapeau est dans la valeur, regarde. T'as pas ça qui était, chapeau, il y a moi. 695. 600, donc 5 600. Pas solo la vérité. Ça perd. Ouais, il y a un problème. Mais le problème est ça. Il y a quand même, il y a des yoko n'a pas sur exemple, mon pote se comprendre. Au Kokozala, pasteur. Mais tout ça, la Bible est belle, le pasteur, mais pour que défendre un boy, à côté, état d'esprit. Il y a ça pèse état d'esprit. Ça pèse aux habilambe belete, kosombe belete, mais faut un état d'esprit à forme. Faut pas défendre forme. Pas solo la vérité. D'ailleurs, nous avons entendu que nous avons mis wana. Oh papa mba, ando zwa, maman ça n'enge, tous un état d'esprit moko. Mais j'ai besoin d'un état d'esprit demandé. Et la différence des années entre papa et moi, j'ai un état d'esprit. Papa m'a dit sa perte, j'ai pas sa perte. Pas solo la vérité. Congolais à Braza. So remarque mon ayo mon lobia ba Congolais o abiso akin ba nemisatu ba Congolais à Braza ba genage belé. Donc il y a l'accent des aides des organisations. En plus, regret n'angé zalagi nini mige ba kekuna na kin. Donc on a non respect à sa père. Bah ça perd beaucoup de poteaux. On se comprend. Malgré les aïe qui aiment sous bolé moi quelque chose, mais fallait pas payer ça moins valeur. Comme vous allez belé, bâti que la bino 3 secondes sur 3 minutes. Bolo banin. Yep sangasko bango événement ngwane lobby pour ba saper message nin o ba saper na miso ba keso ba ke sala kuna ba lobby nin. Pas solo la vérité. Pepo. Et ça déjà risque mon pepo a déjà cercle au côté maintenant bakundi yote bokafi na esala moi j'ai place so komi place ango papa pesa bina ta moi respect mon bo ezala ya ba saper place a olala pesa bino bien mais l'événement quand même faut ba mona pe po bazolanda bo beng célébrer pas solo la vérité. donc ça automne hiver au bilamba il y a pré-collection automne hiver yeah. Donc,
yango déjà do batie kaka eyaki mibale nga na Jansi Mayasi force ya Italia toke tolongoli yango. Mais est-ce que oh fait que là ton hiver ou bien faut là ton été. Nous là ton été. Après collection, c'est après do batie de na boutique. Donc ngayo na lati na zala nga lezit. Mais na hito na Moskino a te bilamba était alors. Te bilamba était ça mais ça na solde. Ah bilamba était ça na solde. O sko batandi. Batandi siko moni batandi yo mona ke na kesko do na kati neti riba na kati ozoko ma to redémarrer automne hiver quoi. Pas solo la vérité. Côté musique na ndenge tolandi bas na landango na ndenge tolandi moi na kopesa nka 50-50 50% là. 50% parce que zaki na ba mambe belé bon c'est normal hein bah ça fait 25 ans ba beta so ensemble était cohésion en ndenge to satandaki nango ba on peut baye na ba idéologie mususu to moni pe mukulu abimi na ndenge na yepe wera pe komaki netu individuellement. Pas solo la vérité. Conseil ni ngana opesa vie en tout cas vie déjà za omtema malamu za omtema malamu en tout cas franchement mingeniema omoni batu bajijaka vie na musika na oyebisa yo ezaka pona sentiment te bon depuis ngana bandana vie na mona mabe ya vie te. Bosani combien de temps na Koffi Olomide? Tomel déjà bientôt Togo comme à bientôt Togo comme on va dire à bientôt. Ah ouais. Pas solo la vérité. Des palais. Combien d'entreprises? Entreprise c'est ça mon ya formé. Ah ouais. Et ce côté. Écoute ça romi. Obi kebiso to chômer pour obi boningo tonga ba entreprise te to sala ka ba ndibu. Omoni ke bala auto tonga na bilamba Cyril Kine mais euro zata oza pe na contrat na McDo. Oza raison non kasi pas solo la vérité. Ntawita ki de gauche à droite. Omoni to kute na poto. Et puis ka so beaucoup na poto. To kute to ibana vraiment bien té. Ya omoni sengele ba guerre d'esprit wana ya pour les autres ba qui respect kota na monde normal. Donc Amasa tout comment so bien ba Filens Mangoi ba Joga Sanji ba Nikes Bayaka ba tout comment so bien donc ba Martes Masinda pesi bango to bambote pas solo la vérité. Ya sécurité wana masa na ngai utala ngana mengana somba na ngaka na botama kuna te niveau na ibana la kuna eza poko Koffi Olomide ya ki wana ne peut se comprendre en plus bato bayaka ba locataire nanga bayaka lupango oyo Koffi Olomide yaka epesa so moins plus mobo Dédé vieux jour apesa nga titre à Simon Kimbangu vous comprenez papa mbabe nga fuma bilele mais vieux era yoka titre abi yo za fumu Kimbangu ya bilamba na ipso migi na zonga poto yaki na 2015 na zonga poto mba mona ndo beta Moskino. Pas solo la vérité. Génération Wenge muntu mingi da tata Mobicha Adolphe Dominguez. Ba plan na beta c'est bon. Ba plan tata betaka omoni to ko juger muntu na musika te. Omoni ko juger muntu na musika te mais na ebiga tata Mobichi azaka na état d'esprit wana. Ya ba saper azaka na état d'esprit wana parce que na bango tuna Wenge ndenge bango to balata na bango mais un état d'esprit ya mamba forme. Ozomon po jiba kota boutique apera mais yemo alobazane sa perte pas solo la vérité. mais Fachi ozokota ba lettre te muto okomaza te na bino ba saper ba mayo bakenda ya on esoke ezaki manque d'organisation comment eza mamna biso ba congolais yakine ba congolais braza bakende ebele koleka biso en plus kopango ekwela viena biso na ben mukasha ekweyake pana yemda sala liste. Pas solo la vérité. Asomba ne peut pas akufa pe na ba pièce net biso pe net biso ba congolais mais tous les jours te norba soka lati alataka bien mais alati de cher à cherté mais soka lati bien bon wana siko net biso na peso exemple soki okeki no lati net ba congolais brazana kini etant yo konteke ba ondima vraiment te. On comprend. On dit vraiment te. Pas solo la vérité.
Mais papa m'a vendre déjà na poto, toke 1. Papa m'a vendre déjà na poto. De 2. Ba monsieur yo tout autangi, mutavana na poto azate, ba ya ka bazongi na bangote. Ozomona, siko ozana ine. Ah ouais. Papa m'a vendre na poto. Ozomona. Andaza bando vendre vraiment na poto banina. En plus idéologie on a mamba ya olata wana. Papa we meza bango batu ba créer idéologie wana. On se comprend. Donc les agis n'engouan. Pas solo la vérité. 2023, printemps été Moschino, pré-collection. Donc on a un showroom à showroom. Donc c'est Cyril Kina, abo pointé ma bilogo. Oyo, on a en 2023, printemps été pré-collection. Donc le logo est un ligne danger. On deux fois. Le Moschino qui tout connaît tout ça c'est joli. Ah la fourou. Cyril Kina, Simo Kimbango, légende Moschino. Souci, Ikobomisa Bango. Équipe de France de la SAP, Simon de Paris, Trésor Ngando Papa Yoyo, Patrick Maître Koloba Blouson, Barico, Rife Malenga, Alino Sene, Jassi Mayasi Folsa Italia. Le news de star, Zoro Mabiala. Ozinga na sipi tolobito sala no route ensemble. Nanzela ya mokili omoni baleki nga Osopi no bule na zongi nanga siko kutaki nga. Kuna pe motongo akenda liboso na tikali isole. Nakimisa pi. Donc printemps-été 2023, Moschino. Printemps-été 2023, Matalatala, Binomo Bozomona, des fois qui nous tala de l'habitant. Donc printemps-été 2023, ils en ont un t-shirt. Moschino. Printemps-été 2023. Donc Moschino n'est pas à Gogomi Sabato. À la showroom, bien que c'est Cyril qui n'a pas décidé, le planning est royal pour les Congolais. T'as côté dans le CP. On a décidé, donc on a vu on est fait, on est macambo quoi. Le Kina, Simo Kimbango, légende Moschino. Ah ouais, le Moschino. C'est chaud. Défilé Moschino. Voilà. Ah bah oui, c'est London, hein? Londres, hein? Oui, c'est Paris, hein? Non. Oh, Paris. Ah, voilà. D'accord. Pas solo la vérité. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Oui, nayemisaki bino na kati ya Paris na Aubervilliers awa mubimba mbisi esalamaka kaka na Galaxy Mambo. Ata ukei suka uzunga na Galaxy Mambo. Petite histoire ya mbisi na kati ya putu awa c'est na Galaxy Mambo. Papa mama olingi olia mbisi ya munene oyo Kimambangu na 137 rue André Karma na 93 300 na Aubervilliers Ozamo Bimba. Ah, restaurant Galaxy Mambo awa na mikili ya poto kolia poisson frais nde secret na bino. Eh, tala poisson, tala nde ba bimisi yango. Tande ba nyingeli ya matungulu.
kitoko yo wapi ekei Saveur, savonnier, savigné. Ah, biso na aussi sangonga moko. Fona benga bat misusu. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Votre attention s'il vous plaît. Lifestar vous présente la Rumba Live tous les dimanches avec une pléiade d'artistes musiciens de la Rumba. Une grande diversité dans un cadre confortable et vraiment convivial. Production et management, les Playboys, Cédric Moupemba, Nagler Bouéboué et Logan La Couleur de Dieu. Tous les dimanches de 23h à 6h du matin au numéro 9 de la rue de la Poterie à Saint-Denis. Composez les 06 01 64 94 79 ou les 06 23 18 99 98. Ambiance à vous couper les sous. À ne pas manquer. Lifestar Kozangate. Bonjour fidèles internautes, soyez les bienvenus sur votre émission sur la vérité, émission Oyo. Toye la Rabino, vérité en face comme d'habitude. Nana réel plaisir et Mbalelo encore grand frère Kouloutou Cyril Kina Fumu ya Bilamba. Il est au salon salon batige, mais c'est la première fois à un fauteuil jaune. Le restez connecté, branché, tout ça l'analyse très important pour Nabino et surtout bateau balinga sap ba mourir à sap na ba mourir à musique tout la musique pourquoi pas parce que musique est amour ranzela moko na sap to ami Cyril Kina lelo Cyril Kina bonne santé bonjour bonsoir Migeniema fauteuil jaune toujours ouais en tout cas na sepeli bonjour nayo bonjour na ba mélomane ba tutu balinga Cyril Kina ba tutu balinga solo la vérité. Donc, na sepela na invitation na yo moni yo pensaka na nga de temps à temps Cyril Kina ndenge ya ko leka o passer moi information traka depuis na utaki bakin na lobelite ni na ndosa na ki na tina yaki ya watu donc yo na sepela l'invitation na yo yango na ye donc to panza moi manteke quoi na kino ndosa ni to banana na kino nakini nakende non visite familiale donc bomoni ba famille baza kuna ba parents nanga baza père akufa mère azali bazali na ndotala bango après na investir ozomona do wana ezanga kate na nene investir na vérifier ba bien nanga ezaka suna kini kuna na contrôler ngo na mettre ngo na ba norme tout ndenge ezala na kende suna lifanto liboso pombala liboso na meme na kin ba parents ba famille ba mona et donc ya part madame na part na ngai a yé per mona kin mboka ba parents a mona ba place au papa zala ba place au papa botama akola tout ça donc visite na donc voyage na zaki pona wana quoi ya on a kendaki to bete na betaki presque ba 4 mois ouais 4 mois qui ouais na yozonga boni basango équipe de France. Équipe de France, n'a pas ça non, on appelle ça en tout cas en bonne et due forme équipe de France Bisoto Kitoko. Donc Patrick Meka Ombre Jaune, le roi de blouson, Trésor Ngando, le king de Yoji Ambamoto, Parigo, Rife Malenga, le capitaine de Yoji Ambamoto, Zabamenga papa français, Alino Sene scénario, Katilo la maman présidente, Japana Kasuko cour suprême. Mira les corbeaux, bango tout baza kitoko, bango tout baza bien, l'activité muturam tazana coin na ya sala activité kitoko, tout le monde va bien. Moskino to mona ki ba invité ki na Moskino, même que ceux ezaki na mbuka nini pe kende osana. Oui, na kenda ki Moskino ezaki nano ba bengsenga nano awa showroom, to bandaki na showroom awa na Élysée. Ezaki pour la pré-collection 2023. Bing senga moni ngai nazane influenceur na Moskino omoni ba gero to pasaki na ngona ba master awa na konti ya ba Moskino lelo ngai pona nga Cyril Kina salanga bien Moskino ezo place na ngona masolo evanda et en plus na boutique et pesanga valeur lelo yango moni valeur wana ba pesa Cyril Kina na boutique po mundele ba ko saka ete ba bike monsieur ya bandaka makambu ti lelo batu baya grâce à monsieur il y a un monde qui va bien se na showroom wana na me ko pesa moi idée par rapport ya ba collection oyo ya na 2023 na boutique étant que influenceur à Moskino et après aussi Jérémy Scott a tenu une invitation pour na participer na défilé moni depuis ba coronavirus ba bando défilé ba mannequin bando ba défilé za isute comme kaka mannequin ba kanga ba photo pour na ba maladie wana
première fois ba défilé yango ezongi ya omoni ba bengisaki Cyril Kina akendaki ya représenter tant que ba congolais ezali na Milan pour moni défilé normalement et bandagana nous et bandagana na si je me trompe pas na États-Unis kuna na mboko yo à Los Angeles après qui est na Milan après il est na Paris après qui est na Tokyo le Paris est la troisième ville pour na défilé Milan est la deuxième ville donc c'est ça. Donc, il y a un moment qui et les grands pour nous inviter à défiler après cette invitation et les grands donc bah contacter la boutique tu peux bah la meilleure client en bango quoi bah la meilleure client en bango pour nga na mosquée on a na gata VIP bah la meilleure client bah le pe mutu nino azo mériter que de défiler ça n'importe qui te zomon ça n'importe qui te mutu azo mériter donc boutique ezo peso ba lodge na lodge oyo erio ya ka boutique o se plisa bango o kotsa bampata ba opé na retour nango ba osalo pe ba plaisir ba cadeau ba nini tout ba pesa biso ba pesa yango mona tout wana soki na modo soko sombara na batandi ba sombi ezateke na ba solde oke ndo sombi te wala ba kontango te ba kontane jo moni ba pièce bondele o batandi to wana ete nanu était dans les vidéos mais ils a déjà ba pré-collection automne hiver pan na ke na longoli vous comprenez donc oyo ka to longoli yango nga na Jansi Mayasi Forza Italia na pesi mbote donc fallait pour bazo yembele mama na champ vous comprenez Forza Italia Jansi Mayasi na Paris fo ndimaka jo wana do somba do talate donc ya somba na banzembo donc batutu bazo artiste tout bazo yemba Jansi Mayasi Forza Italia na pesi bambote donc pièce pour l'instant à Paris, tous en ont une force Italie, Jansi Mayasi. Donc, pièce ça coûte pour l'instant. Mon ina eba tandi boy donc batwa so mana bilamba solde yete. Vous comprenez? Yo ke no bim ça va 6 aïr, pas 6 tonnes somba bilamba boy donc na automne hiver donc au foza la moura makambo wana. Yo biloko wana siko biso to zo ba point na kata boutique. Vous comprenez? Donc ba ça perd ba ebi mambo tout na sola. Mais so ya go so mana solde ba o chao pega ke. Donc, ils ont ta solde. Donc, mérité, mais moi, c'est comme ça. Il y a un moment que depuis ma mosquée banda, c'est toujours moi. Pour l'instant, depuis Jérémy Scott, il y a défilé, il y a mosquée, on a beaucoup de les années, Cyril Kina. Les années, Cyril Kina. Donc, il y a un Japon, on a cours si près. Donc tout wana na kenda ko mundo kenda na pas parole tout to kenda na Japan na kasuku donc voilà quoi sur obi o la teza ezabizamba etete alors o za automne hiver donc intabana ça qui mi gagner ma bisomoni ma solo yango moskino 2022 2023 automne hiver moni yango donc eza donc eza automne hiver au bilamba il y a pré-collection automne hiver yango yeah. Zon pas yango. Donc yango déjà do ba tcheka ke yaki mi balé ngana Jansi Mayasi Forza Italia toke to longoli. Mais est-ce que oh fait que là ton hiver ou bien faut là ton été. Nous là ton été. La pré-collection, c'est après do ba tche de na boutique. Donc ngayo na lati na zana nga lezit. Mais la vito na mosquino a te ka bilamba été alors. Te bilamba été ça mais ça na solde. Ah bilamba été ça na solde. O sko batandi. Batandi siko moni batandi yo mona ke na kesko do na kati neti riba na kati ozoko matore démarrer automne hiver quoi on comprend automne hiver to démarrer ngo déjà donc to démarrer ngo déjà po été to sombagi na sombi trop na chapeau quand la ti boendo tout yango donc tabana sagité yango ana donc on comprend rien à dire na commenter oh ça va combien complot ensemble ensemble déjà au blouson en bas déjà 5 tonnes so che chapeau il y a 680 balles presque 700 balles so che mokoto soso 700 balles vous comprenez calculer ensemble ça dit combien 5000 5 chaba 5000 euros chapeau combien chapeau est dans la valeur riad tabasa gité chapeau ya moi 695 600 donc 5600 5700 à peu près voilà so de che mokoto 700 balles. Donc 700 balles et c'est le gros là-bas 7500. Voilà donc mais est-ce que si qui n'a vu dans mon monde là t'as bilamba cher bou ils ont âge mo pour vendre bité et coquine là type trop ngai nazola ta ndenge na zulaka ozo comprendre mutra mutu baba so so liaka mbuma oyo e coquine
ozomona mokolo mpe nzambe abanda osunganga na mozwa plus na omolata so plus lisusu comprendre. Mais pour l'instant so nazolata boye eza ndenge nzambe asungela ngai nazwaka bamontant wana facilement yango moni mpe nalataka na niveau na ngai wana. C'est comme ça. Mais arrive à peine à parler, mais pas péter ma câble pour 7500. C'est qu'il faut taper pour te faire des arts karaté, Cyril Kina. Ngana madame nanga bientôt to comme on a 30 ans. À bientôt to comme on 30 ans, donc elle est très à l'aise. Elle est très à l'aise. Jamais que on a un problème, Cyril Kina bimagi ayaki ou bien quand il va plan ou boire bon non, il ngol la que couple les alara kitoko. To boy teke moi ba kwa kamike mike zanga te mais côté mamba fort mais mi gagner mais en tout cas mumi na ngai marika mama lamu na pesi mbote côté wana pena azwa maîtrise na ngo po ayibi peke za ko passer le kina pa pa ko beta boeza pe musana omoni nga teka pe forme fona za présentable ozo comprendre il faut na démarquer ozo mon donc na ko fona donc na teka image ozo mon nyonso wana sana ezo participer na kacha cop na ngai ozomona ngai à part bula mundele mige na mboka oyo yo ya mboka oyo ebi mboka oyo donc na sa musuta pa bula mundele na coopérera forme et na coopérera forme ngamo ona nfona za présentable na misu ya batu na ngao to saka na ba masolo. Cyril Kina, ça fait combien de temps déjà bando sa makamba bilamba bando lata au médiatiser on les canaux TV de internet, ça fait combien de temps déjà bando médiatiser ko pas forme na TV. Quel est l'objet bah comme ça perd bah musicien bah congolais bah que Cyril Kina za parmi bah ça perd. En tout cas ngai na kenda kini na de premier kini na kenda na 2007 na le gade na télé na le kana télé na le bela mamba formé bah nini bon avancer là wana to bandeki na biso ga msusu to ça na biso masolo mais que yo ko le kana ba télé to mo le bela déjà on a peso de image na ba 2007 na kenda ba kini na leki na ba RTNC na sala ba émission belé na ba kini tout ça même AAP donc na ba depuis ba 2007 donc ça fait plus ou moins 15 ans bando za médiatiser na makamba bilamba voilà donc mais voilà. Et comme la côté ta coopération moréa que musicien mo artiste musicien mo munene to député mo to président mo de la République nyamboka na ba congolais surtout aux atabi pour ba mukuse question na kinde bien au tiko za la bière ata ya mutu mo munene na mboka na soit politicien soit musicien que ni na latara boye za Cyril Kina mtola itsakae ba veste ba chemise ni mutu na latara bien c'est Cyril Kina. Parce que si tu as été bilamba. Oui, et arrivera dans OK, mais c'est un y a danger. Azana cérémonie mo boye ou bien azana invitation mo boya grave. Na créé les systématique. Maintenant za la net yo ndenge za la net contrat mo bo mais ya tolo ba net ya CDI mo bo la tsara mutu mo bo non. Mais ma solo ya kana ngo mutu mo mais c'est mo boya danger azana mamne mo boya danger. Yo kipe makamwana abimpe kitoko kuna asepeleke. Il arrivera bien. Ouais. Mais tout autant parce que wana moni eza masolo mo eza professionnel. Ogoya to bando dévaler mututel et eza maramte. Même dans la fête pour la ça va marier. Même dans la fête tout mututo akoza na bezaka te que faut la taraka ndenge seki na zo la taraka boy non. Zompa. Ce soit un besoin pour la technique correcte, il y a ça dépend la cérémonie, nous lingeli au costume, il y a mariage boy. Non créé le tout na pesio bani tout na créé le tout maramutu so c'est pele bu aux livraison na ngasa ba livraison donc na va vente à distance on salera ngo vous comprenez donc partout amigi monde to sawa lelo oyo to lega ka po to teka image ka teke pour moni to sala ka succès mon à Paris non vous comprenez biso lelo oyo makambo c'est vendu déjà vous comprenez même na ba moskino wana chomona ke tu somboka na biso zalaka bien na ngayo so ke mige nie mangana moskino si ba proposer ngai ke si c'est possible na kozwa pa endroit mo boy bazo livrer nga ba matos zo mpan beaucoup ne zalaka eloka motu ya ezalika ba jija mingi emplacement zo mon à part ba papier ndenge za ba ya commerce ba nini ba regiger yo emplacement oyo ba biloko na ngai bando komela Dédé après au petit caution na yo bamboga na mso ba Kongo na soki pouvoir d'achat za la mbelelo mso na ozala représentant moskino una ndeza ba batandi ba livrer biso be kuna ba livrer biso ba plan
poza na caution na yo ozo comprendre ba ye batali endroit ba ebike awa ba nini batu ba oza na possibilité ya osomba eloko ya valeur boy na boy c'est ça so babilambo osomba ya cher pour année passée je me trompe pas tout ça là no bilan ça bilan obimara na ba dépense ba 70 000 euros ya ba dépense tout ya bilambo osomba na espace il y a un an ou ba facture même été au gars na sombi na petro mais na nga te to sala bilan nga esa na mesala nga kaka mike nga mo na mesala nga o lata bilamba siga na somba nga bilamba ko esa na koli nengwa na vraiment na koli vraiment nengwa na nga ta to tanga ba chic na ndolinga uniforme ga imoko te nga na so même sous Nazareth susu ndeto bandaka di lundi au vendredi Nazareth susu na 5 uniforme oh mais oui donc eza nengwana me ba para na ngande na kola ba no mwana ulingi makambu dire na ikola ko na comprendre moi muke et comme parce que ngana ba vacances mère na nga ki femme d'affaires to ke Brazzaville so to ke Brazzaville nga mo PM susu mère a créé ngana on teka biteka teka ozomona wana so vanda ba para mbongo no osomba soni na ndo somba ka biloko chic emso na sombi 5 6 basket emso basaki ka ya komema na classe na sombi 3 4 na ndo changer ba montre ba nini do nazo ya neti mwana mvama mozano mwana mvama te ozomona donc siko ba omona talaka na kini to tanga na emso mutu makanga maka na ketch moko mibale yo emso zo changer tout ça les arts na kola na ngane mwana mesanga sona na ngana mbongo en tout cas était open na sombi bilamba na sombi bilamba ebele est-ce que et quoi arriver un jour aux empires à boké pe na moskino ndé tout là tibo plus de 7500 bazon ça ta 5 chab te na moskino déjà na moskino basala on so sombi retour so sombi déjà retour garantie pe zarate non garantie ezali par rapport so l'attaquité par rapport peut-être au sali et ana garantie osomona emsoza na besoin neti bo mais yo batutu bando lata bilamba bazozongisa na boutique ti en plus bazongisa lo pela te basa elo bon bazosala la te so sepe lo wante basa elo bon ki eloko boyebo bon garder peut-être au 1000 euros 2000 euros oya so ko zelo kwa 2000 euros oyo sepela nango bazongisa so la te yo ba rembourser so la bo jamais. Mais équipe de France eza sont les aki kalate ni ezo les équipe de France eza na Israël kalana ninge na si sa question actualité na visibilité vous avez dans la Paris donc là tu plus de gros sarate eza sur la vérité vous avez une visibilité si je me rappelle bien 2021 2020 surtout 2020 vous pouvez ça Paris monte les allez sur côté na réseau équipe de France et sombi équipe de France et baleki équipe de France tala ba sali bo équipe de France ba l'équipe mon dirait 2022 visibilité vous avez dans la année où l'équipe vous en a shooté vous avez mingi na ba ndé tout le monde na ba vidéo vous avez mingi na ba soirée vous avez mingi na ba nganda vous avez mingi na matanga vous avez mingi na ba fête par rapport au l'équipe l'activité équipe de France toujours des ça vous présent. Non, mon équipe de France, biso tozayi na idéologie mo bo photo édiquer masse. Ozomona. Toyaki na idéologie wana cho lobi wana po to vendre cette équipe. Moni eloko tout soke bimi, il faut y na vitesse mo bo po moni Paris ba ko sarate. Paris po bandima fo ba mona. Yango moni toyaki na idéologie wana po équipe de France Paris bandima yango. Et to moni équipe de France ndima mi na Paris. Parce que na ndenge pena ya équipe, na ndenga ba groupe ba Firenze ba Al-Qaïda ya lelo oyo ba jet set donc équipe de France des années d'équipe asuka oyo mutezana ngata Paris pour l'instant ozomona ya mute succès mamu alors toko telemaka wana te migenyema ozomona monde ze évoluer photo ya skona mambasika to te ba kina équipe de France to ne ba kina mage mutakendaki na ndenge na tana e to komona pe na kini manga nini zo senga na kini lelo trésor ngando aolata yoji me aolobela ngo su tendenga bandaki azaki na ngo lobela wana etikali outil de travail ne mais na micho asana studio vous comprenez aoleka pa na yo alobeli musique ne alobeli ba projet asana ngo po moni age zo poussa na makambo pe zo poussa na baleki bazoya bazo landaka biso to kozalaka te to telemana netika batu mongo to lobelaka ka babilamba nga na ebite so landenga na kin na pesife na nga Didi Ginwani grand prêtre na pesi mbote masamba Ginwani na bosanité ayotala ngai ayotala na palais na Gini wana apesenga conseil apesenga mangamba bilamba ya cher fokotika
je crois bateau bazaka na ba mi na nga na réseaux sociaux bamonaki visite ya Didi Kinwani shenga na rigini wana ozomona donc na nga na za na millier mombo na ba misala ba millionnaire na ba vie na ba millionnaire ngape bazwa nga millionnaire ozomona bazwa nga pe millionnaire na cadre ni bazwa millionnaire bazwa nga millionnaire po ba tokoli na bango ensemble ozo comprendre bazwa millionnaire yo kati tokoli na bango ensemble ba bien na za na ngope yango wana bazo considérer na za millionnaire ozomona sirlikina wala obi to sa masula million kasi ono zolo millionnaire tango lo millionnaire kasi ono loba te naza yo kati naza ami ya millionnaire a considérer yo c'est qu'à considérer par rapport à quoi non comme aux camarades ni à considérer comme camarade tout petit na te menga siko mais oui au lobby paie bien mais moi aussi j'ai des biens au pays bazo conseiller millionnaire pas ko conseiller aux amis na mais ero tikali pe na moi écart ebelo tikali pe na peut-être ça doit se comprendre ero tikali pe mais un peu millionnaire aye pe mene na yo azo pe so pe conseil aza pe na besoin malgré za wana mais au poussa na so on comprend ensemble. Il y a une équipe de France qui a une idéologie. Parigori fait Malenga, et Patrick Mera, Lelo, Asali Société, il y a bis Nakin. Ozomon, Société de transport, Nakin. Ozomon. Donc, Ozomon a une évolution. L'équipe de France a une évolution par rapport à Mamakam. Il y a un monde qui est au télémacara. Pour l'instant, l'équipe de France est en bonne forme. Chinois de Kin, Chinois de Paris, Talagaye par Bala déjà. Au moins, on a sauté pas. À comment on a parlé? Natacha Moto 9-3 na Pessimbote. Au moins, on a sauté Chinois à la vitesse ou en pour Azalaki no yemo. Le là, comme madame n'a parlé. Bah, conseil peut comme belé. Voilà. Donc, il y a un moment, mais l'équipe de France, en tout cas, tous en bonne forme. Bozato, oui, que c'est là, il y a plaisir, comme on a sous bino. Bosangani na ba Nikes Bayaka bakanta ya la zeme bilama mes condoléances déjà to kufisa na PCP kanta ya la mes condoléances auto couper la grand frère nae courage mon frère je crois vendredi les enterrements vendredi les enterrements to zalawana courage donc les anzela na bisotu grand frère a précédé bisoga voilà mais idée wana to banani babandaki baninga po bozonga ensemble donc avant wenge sangana équipe de France de sangana kina bango zaganini bino équipe de France bango zalaka FIFA al-Qaïda FIFA Qaïda donc idée utai kotuna bino to ezena mutu mo sangse bino non ezena encore automatiquement kaka normal ngana ni kest to kutana biso na Château Rouge to solo la biso ouais to solo la biso normal mbote pena tata mais liboso bonda olekana liboso to anda olekana banini chito yemo na bango pe mutu pe azo gagner na epa za na ete mutu pa kufa mutu pe oboye bodo to mona kaka moni mamba forme to go sola ngo moni migeni mana ndenga mabete forme mutu mtagarda ni fona eka na bandi era mutu mtagarda bandi na yo zomona lelo to yebani bisotu esala pe bien bana pe bakoli ozomona bana pe bakoli lelo tokolisi bana basi bakoli lelo mige ngai na roya ko peut-être emsum roya otulisa mwana no pona makambo bo eza dans sens te yanto biso mo conscience am sezonga biso moko yakite mutu moko ya ovandi sabino boye na boye normal mutu moko pete ko boye na po mutu moko pete zena okaka po to witaki pe mutu witaki de gauche à droite omoni tokute na poto et puis quand beaucoup na poto tokute to ibana vraiment bien té ya on mone sengele ba guerre d'esprit wana ya pour les autres ba qui respect kota na monde normal donc amasa tout to comment so bien ba Filens Mangoi ba Joka Sanji ba Nikes Bayaka ba tout comment so bien donc ba Martes Masinda pesi bango to bambote ba japonais qui tourne à Bruxelles ba Cyril Mandiango donc batutu donc en tout cas lelo comment ce que lelo comme siko bonnet tingo mona utaki Milan et on lobela mamnanga défilé et lobela moskino normal au pas en a besoin les camigi yozana oyamba mututu la pona mututu zomban donc tout ça on a besoin de lelo biso futo za bédicateur ramas zomon ko beta forme zaka te fo ya kofinga mutu beso beta ka forme ndenga na beti boye bato boye bage fo mo beti normal voilà mais événement munene utu de kanaki sasa
ya concert à Wenge événement monene o esangisaki ba comédien esangisi ba artiste esangisi ba tololenge na lolenge par surprise biso to contre équipe de France cette équipe monene o go lelo ba événement minene ya mboka e kende ko défendre côté ça soit FIFA ou ya ba Nikes Bayaka mais tout monde na France va sélectionner 3 personnes et puis na ba 3 personnes va sélectionner ata mutu équipe de France azati Didier Nzongo pour longtemps bakoma baya tout bakendaki te mais Didier Nzongo moto akendaki na ba master mususu na master bakendaki na ba mutu moko te équipe de France akendaki te bon selon Didier Nzongo album de la liste te mais ba na posa ba saper mais on dirait ba saper rebelle baza non branché baza non branché ba ya maraba chombote et ba répondre ba mail te baza na structure te ke ba saper on dirait. Bon, on appelle ça Didier Nzombote, bango tout, bamasa tout bakendaki wana. Bon, ezalaki coopération et witaki pas et quoi elaki so ko la brazana ne vena biso wana na ne o asala prière à ça pour wana comment na bosa vela msa braza. Et quoi elaki nde côté na bango kuna. Moni lelo mambu lelo migi tokolo bande nini. Ngapo na ngana na mona yango eza na ngoka côté rimomo. Zomona le koye kota Braza lokola bango bakenda déjà Congo Braza basangani kande bakende Congo Braza basangani so bakeki ozomona ezali nango to bien eloko moko bo basangisa basaper ba normalement ezali makambo na biso ba Congolais ki biso ne fallait tozala trop koleka ba Congolais Braza so remarque mona kayo mo lobia ba Congolais oya biso akini ba ina misatu ba Congolais Braza bakenda ke bele. Donc il y a des organisations. En plus, regret nange zalaki nini mingi bake kuna na kin. Donc on a non respect à saper. Ba saper bo witi poto. On se comprend. Malgré ezai que em sou bolé moi quelque chose, mais fallait pas pesa bino moi valeur même. Comme beaucoup allez belé, batike la bino 3 secondes sur 3 minutes. Bolo banine. Yepsanga sko bango événement ngwane lobby pour na ba saper message nini. O ba saper na biso ba keso ba ke sala kuna ba lobi nini. Donc équipe e kendaki ba oxbino direction. Mais ngana moni ke ba pesi bango ba pesi bango valeur wana te fallait ba pesa ba saper. Ozomona. Fallait ata moi basaki mo ebeleti. Moi 5 à 10 minutes que bango peut pas passer moi message pour ezaki concert mongo ya réconciliation. Ozomona. Mais ezaki non respect à ba saper. Ngapo ngana mona ke ngoza non respect à ba saper. Ozomona. Eza bango te ba saper mais ça bato organizaki banini. Oto comprendre. Moni to mona na nkate mbongole o ba pesio. Obi pepo. Eza déjà risque mo pepo ya déjà cercle o koti menanu ba kundi yote. Bo kafi na esala moi ja place. So komi place ango. Papa pesa bina ta moi respect mo bo ezala ya ba saper. Place a olala pesa bino bien. Mais l'événement quand même il faut pas mon appel pour bazola na bo beng célébration nous sala ni bo beng célébration fallait moi défiler bilo mo ndengwana boye ba peko oyo bazaba international ba saper ba yakini bazali botiki ba montana ba présenter pe bino ba pesi bino pe ma valeur na bino ba passer bino pe micro bokoki pe ko sola bo passer pe message ozomona o sengela pe bo passer biso pe côté to ki pe bien abato o bakendaki ko représenter biso basolo liboy kitoko osomona elo ngai sala ngaka pasi ngwana donc organisation ezai malamu te na solo bela mingi ba saper te po ba saper ba bakendaki mais manque de respect de côté ya organisation kuna elo ngai sala ngaka pasi ngwana donc côté musique mona ndé côté musique na ndenge to landi bas na landiango na ndenge to landi moi na ko pesa nka 50-50 50% 50% parce que zaki na ba mambe belé bon c'est normal hein ça fait 25 ans ba beta ensemble té cohésion en ndenge to satandaki nango ba on peut ba na ba idéologie mususu to moni pe mukulu abimi na ndenge na yepe oui pe comme qui net individuellement quoi est-ce que ba ya pe ba saper ba respecter pe saison ou ba non représenter Paris ba ya wa ba saper si on a so episoke ngana moni bango te na bite so image linga na moni atate o na moni bango te franchement
ba image on otala namoni bango te na ndenge mabe te osomon ba image on otala na ebité oyo alekaki alataki nini oyo alekaki namoni ka ba artiste nde ba artiste musicien quoi ba masa na mso ba saper namonaki bango te oyo alati nini oyo alati na tikala na mona te quoi Cyril Kina fumu ya Kimbangu. Eza concept na biso to chelo photo. Simo Kimbanga forme. Simo Kimbanga forme. Wana titre wana vena nga Koffi Olomide mutapesa nganga. Ah ouais. Ouais. To chelo photo za concept émission na biso. Après to ko analyser on a eu soit vidéo. Ouais. Eza moko ba concept na biso. Merci na Jimmy Chimanga Port de la Chapelle, mes condoléances. Na ndeko nanga vie nanga kumase autobungisa mama na réalisateur na biso. Also caméraman réalisateur na biso autobungisa mama na ye akufi, mes condoléances na kumase et puis na famille mobimba oyo balanda biso c'est net moment ya kumase mama ba amne pe na kimia so moni lelo toza boye donc moi souci ça parce que kumasa bungisi mama na ye donc mes condoléances na famille ya kumase au bana Kinshasa na Angola partout. Merci na Jimmy Chimanga Port de la Chapelle, partenaire officiel, merci pour tout. Merci na Evan Tumba na Vex, bientôt là tous allons na Vex on Evan Tumba. Merci na Flandrine Panda, merci na Didier Roberto na Barbès, merci na les tout puissants juniors Bongo Union européenne. Merci na Chancel Mbemba de Midi, Gelor Kanga international, Mighty Kungi mère des 5 joyeux anniversaire mère nanga, profite disant que les bons dieux vous bénissent. Longue vie Mighty Kungi mère des 5 Roi Bilamba, Kelly Tsumbu, Yagi Baena colonisateur de la SAP, Motema Mas Sylvie Baena, très fort na gata Italie. Et puis tu peux simboter na douve moeni ba collection to Robilamba mutu na pesa ko pembo te pesa Robilamba toujours Robilamba na pesa mbote yo depuis ba kinto ndo komana kitoko Robilamba na bosa ni te ve na dego mona ma millionnaire ndeni dego mona millionnaire azo ya kalate millionnaire 1 million d'immeuble 1 million ve na dego mona ma donc ya sombati na poto wa na château na pesa mbote donc to so ga photo mona ya dego mona obligé bomba ke fort te vena nga za rappeler dego mona ma pi via za rappeler ya mona na batutu donc kitoko fedelo industriel na rata bakini na PC bambote vala muanga le boss bienvenue Kamba Apocalypse 22 donc Dali Pumbulu Daplis bambote belé et Rami Ami mon vieux patron na PC bambote Arsène Kingo bambote belé Willy Musheni Koda Mboka grand prêtre na pesi bambote belé quoi to chilo photo pour nous to chilo photo oyo ezamoka ba concept na biso photo yango o viena ngati o viena ngai mo pa mo konzi légende donc to chilo photo parce que le anniversaire à Koffi Olomide voilà to embelé joyeux anniversaire les grands mo pa joyeux anniversaire grand prêtre les gens de la musique ya mboka Koffi Olomide nzamba batela yo ole kapena ba ole ka 100 ans non parce que aux moko ya ba cerveau monteur ya musique congolaise. Joyeux anniversaire quoi une fois de plus dans les grands mots Koffi Olomide longue vie papa Koffi Olomide lelo Koffi Olomide tout le monde a nenga la saka lelo mbula na ye ce qu'il faut Olomide di kambu na photo to chilo ko ibseni à part anniversaire tigana na souhaiter non joyeux anniversaire les grands prêtres les Rambo les gens viennent Koffi Olomide joyeux anniversaire na yo mbotama elamu lelo mokolo no vena ebi via pe anga ba conseil belé donc na bi lelo sepela melalia mais ko bossa lo sambo TV ko bossa lo sambo te donc na bi ke olega bien pour ba conseil o pesa nga na pe na respecta ngo donc na bossanité Sandra Kazadi tout ça c'est suka ya Sandra conseil nga na o pesa talaga vie conseil ni nga na o pesa vie en tout cas vie déjà za mtema malamu en tout cas franchement mingeniema omoni batu bajijaka vio na musika na oyebisa yo ezaka mpona sentiment te bon depuis nga na banda na vie na mona mabe ya vie te bosali combien de temps na Koffi Olomide tomel déjà bientôt toko koma pe à bientôt toko koma na ba 10 ans pe à bientôt à bientôt bon tu vois ouais dono mona mabe ya Koffi te en tout cas na mona mabe te na ebité aza muto akozanga mabe na ete menga na oloba oyanga na mona te o mabe ya vie via sala nga ba plaisir via longwa na mon fleira etalanga tina rigini ayibisanga petit na ngai nongo tikali ya wande na ye otala o tikali mukonzi effectivement na rigini wana na tikala mukonzi
Je te dis, ma fan club et Salama, ma fan club chef à commandant et sécurité wana, massa na ngai otala ngana. Mais ngana somba na ngaka na botama kuna te niveau na ibana la kuna, eza po kofi olomida ya ki wana. N'importe chose comprendre. En plus, bateau bayaka ba locataire na nga bayaka lupango oyo kofi olomida yaka. Et puis ça c'est moins un plus bon. Dédé vieux jour après ça un titre à Simo Kimbangu. Vous comprenez? Papa mbabe anga fuma bilele. Mais vieux era yoka titre abi yo za fumu Kimbangu ya bilamba. Na ipso migi na zonga poto yaki na 2015 na zonga poto mba mona ndo beta Moskino. Lelo yo mona Moskino ndenge salama kama. Lelo na Moskino to rien à dire, rien à commenter. Rien à dire, on a plein presque tout. Quand on ipsanga ki o mimana Moskino. T'es obligé. Parce que Gauthier Mascotte a longo lango. Gauthier Mascotte la semaine prochaine nga zo ta Londres zo ya toki na Lafayette. On a pour na ba plan. Mais Gauthier Mascotte na landa yende kutu, kutu nde fala peso car. Pour yanta baka. T'es permis lali. Permis na Congo migolo lali. Wana permis. OK, wana. Sera aux 8 permis. Il y a des premiers Congo tabi dans la confesse la première. Voilà, wana za raison. Na conseiller te na mboga okumba na première Congo za. Wana, pona ebie ya za muta ba gros cylindré. Donc lokola yo dans oza permis te wana na PC raison. Promet eza promet. Promet so ça fait 2 ans, c'est mais na zaina kini mi. Au kota Moskino, on a 3 shorts à Moskino na 4 na 4. Te yo kudoza muta ba short kate, yo za muta fozo loko pièce tikali ya misé. Mais oui. On comprend. Ça misé papa. Retard ezate. Ata no toni vera lokola ba ora ba otana ngafuna zulu. Mais promettre ba fanatique na biso ya sola vérité, bana kin mona na biso na Kinshasa total va bien. Et puis na Angola total va bien, na Brazzaville total va bien. Promettre ba que pièce erotika na kata ya garder fanatique. Il y a solo la vérité, tout bolinga solo la vérité bolinga mingi niema na promettre bino mkobo mona mingi niema na pièce à Moskino. Caméra goya toke to zuli mingi pièce moko pona Cyril Kina. Ah mais oui. Et ça un problème. On promet na TV photo na caméra. Toke na caméra. Cyril Kina. Il y a pas de problème. Fumu Kimbangu ya forme combien de palais? Des palais. Combien d'entreprises? Entreprise c'est ça moko ya forme. Ah ouais. Et ce côté écoute ça romi obi kebiso to chômer po obi bolingo tonga ba entreprise te to sala ka ba ndibu Cyril Kina bala o to tonga na bilamba Cyril Kina mais euro zata oza pe na contrat na McDo. Oza raison non kasi yango oduta to na vitesse équipe de France at yango moni ke ba mamutu wana to sali to komi na babula ba makamwana noto episode Patrick Meka ombre jaune a sali société à transport na kine Trésor nganda bientôt zo kende kin société ya transport on se comprend donc. Et ça va biloko eza parmi ba projet tout okoya ko etala ngo na télévision te pour moni télévision ba tebele ba tala ya ba façon de façon on se comprend nezala donc en tout cas tout ça ba projet ça bien ba projet pineza bien biso to lingi migenema mo mambo asapto yaki na ngo ya na ngona ba idée ya bien ba pecho lelo ba olata on se comprend ba tikala ka te na ne ba mona ka to veste na blouson ka te ba mona pe derrière makamwana makamusu pe zali Ozomon, ba vient na biso na basala yango. O biso to ane be exemple na bango. Ozomon, so biso tozo ya to finga pecha pe ba ofinga. Mais so biso tozo ya tozo ke na ba mama pecha pe ba oya, bazo ke na ba makambo wana. Donc avant papa Mba kufa, amni ya grand prêtre fait beaucoup le pe manakimia. Papa Mba zaka na staff ya ba saper rebelle. O ba ndo za nayi. Comme ba petit nayi. Comme batunaye bo ndo za na beaucoup. Toute génération. Vous avez bela tout autour papa Wemba. Mais lelo oyo tona ba jeune pe ba ça ba succès pour longtemps ba komona bango te to appelle na les jeunes Koffi Olomide to appelle na ba tebele to appelle ba mukulu jimem pe na pas betaka ba yoji to appelle na le roi de la forêt a betaka pe ba plan na ye mais staff o papa Mbazara nango lelo na ba musicien na biso nyonso ata mutu monta za nango ke ba saper bazara na ye ba saper ba pesa ki ba plan ba latisaka ye lelo nire bo kiba yo deti yo ka na mona deti pe na Koffi Olomide. Mais une grande partie a battu papa Mbazara na bango bazara souté bozara une bozara fanatique ba musicien ngote o batikala lelo to bazola ta bien te to basolo la bien te et là on est ça là que bon après lui papa Mbabo approcher ata musicien mon côté bozara na comme ne bozara na beaucoup. Mais papa Mbano vanda déjà na poto to que un papa Mbano vanda déjà na poto de deux
bamisio oyo tout otangi moto avanda na poto aza te bayaka bazongi na bango te ozomona sikoyo oza na ye ndenge papa banda ovanda mpena na poto ozomona banda ovanda vraiment na poto banini en plus idéologie wana mamba ya olata wana papa wembe eza bango bato bacréa idéologie wana oso comprendre donc ezalaki ndenge wana le reste jibabeta bayoji me ye aloba wana esapere te et bayoji eza outil de travail mpo na ye atoke pembeni ne na ndenge mambo wana eza ngo na sens te parce que ya ozwango outil de travail ya ozwango te ndeti yo ozolinga omemela ye wana o papa yemba anda ozwa sap ndenge toza na état d'esprit moko mais jibe boza na état d'esprit nde mo te n'importe so comprendre et différence des années entre papa yemba na jibe na état d'esprit papa yemba isa perte jibe asa perte jiba sombi po alata na podium po na boulot na ye ye mo ndenge alobaka bon je crois boyoka yango ozomona mais papa wemba donc aza saper aza moura sap donc ye forme pena adora yango nde biso toadora forme ozomona papa wemba aza moko na bino mais artiste artiste est-ce que papa wemba mpo anda osomba bilamba nde bino osomba anda osomba ya solo anda osomba oui papa wemba osomba forme anda osomba forme na lara nde na carte ni bakati pe même lelo omoni te ve na Koffi Olomide na pese sumbote donc omoni ta to bimsa auto osomba festo ya 24000 wana auto somba moko wana sandaka za l'accent asomba na biso akoti na moskino akoti na moskino na bimi via ya akoti na makwina abimisi akoti na balme abimisi asom mais so ka oyebisa azani sa perte ozomona sans toloba mais asepelaka alata na ye bien asepelaka alata bien mais papa yemba siko azalaki sa père n'esprit ozomona pour la sap c'est un état d'esprit ozo comprendre ça peut être état d'esprit bon vejuna siko ye pas sombaka alatia ya sa perte wana papa ya ba millionnaire de vejuna chanana en plus à mwana vivre en plus ma idéologie a formé ezala bangonde na to comprendre idéologie a formé ya azana kaja vivre la musique ezali bango ozo comprendre donc ito vejuna beta formé wana uto osola mote ozo comprendre le lot de pouvoir d'achat ezali mais arrivera pe bien comme il rabino bien bon rappel na posa na bango ba artiste ça la clip boy location ba plan et ça la mapé bien ko location na comprendre petit Michel nga ça ba clip na ya posa ba plan à louer chez posa la ba clip ola ita ya pas ici et pour ça la mapé en tout cas les lots ils a sauté les lots ils a sauté mais bon non ça l'artiste et ouais Kaleano ça mais les lots ils a sauté les lots presque artiste tous les lots ba comment le ba peut-être au sali cadeau okena oso sepeli lo mo bo sepeli et pona mutu na o sepela kana okena boutique au huile au sombeli au sali cadeau ya za artiste aboya te o comprendre rozon même sous pas la tate yep msou po ba on peut pas déranger ba peut pas pe na ba pe ba kabela pe ba plan aoza pe loko na o soit sepela on parle ti so pas sepela ta rozon pe kaka mais yep msou ba o déranger yep pas kabi ezokendeka ndenge wana kaka ozo comprendre donc lelo ezala onde fuma betaki boye opesaki mutu ma beta présongi soso non za sote est-ce que na Belgique pe ba saper baza na Belgique bazali ba Patrick de Panama ba Goya Samaton ba Japan Agasuku représentant Moskino ba Michokoto de Fion ba Pajo Simba ba Matis Ande ba se belé ba Lino scénario ba souvenir nga baze belé Didenzo ngabi kuna sapera zakata bon omoni mutramtana conception naye ngana Holanda conception ya Didenzo ngote ngana Cyril kina simoki mbanga forme na pe na ndenge na ngana oyo na mona makaba mais Didenzo pas saper te papa si Didenzo nga saper mais siko kasi on a le na episode il y a na conception naye na pe na conception nga donc tout ça des bateaux différents yeso lobby kuna ba saper ba tengana bi bazali so ba saper oyo tangi ya Belgique bangwana basé belé on a tangi loka pour comprendre sur le loke na week-end passé na Belgique ba mbanga kitoko omoni ça pesaka atende biso za na Paris awa batandi ya biso idéologie wana eza idéologie ya biso ya Paris batandi to pays mais ba saper msu ya ba Belgique ya ba Allemagne ya nini msu ba somba na mbo egoza pe legaki na ye akazwi na ye azobeta na ye en Allemagne ba saper bana en Allemagne franchement kuna nde na yebi batu vraiment te
Mais est-ce que ça perd eza mutu nini selon yo ça perd eza mutu oyo alati aye koloba na nde yo koloba boye to ça perd eza ka mutu asepelaka na elamba to ça perd eza amoureux ya kitendi mais alobaka ne te ça perd eza mutu oyo mutu azo défendre ça o comprendre asombi ao défendre yango ozo comprendre déjà j'en mais ça perd te j'en mais ça perd te ya défendre planté papa te yesiko asomba eloko mo ala bonde la ve na bive nazwa ta image asomba asala na sombaka wana te sikoyo omigete na ostapika na téléphone te sikoyo j'en si ye aza na façon na défendre laka moni ba façon eza façon ka te zaka te ka photo lekaka na nini na photo jaune te ba façon zebele ozomba ba ça perd aza na ndenge na ye wa défendre la forme donc au défendre on a émission te mais na fait au défendre pièces voilà ça perd ça perd msupe ba bongo na émission bo akokane ko ya te ya so la ndenge wana mais na événement omoni aye à défendre bon na ye ozomona eza ba qualité par qualité Adelar Menga euro million et ça te Adelar Menga azande ko na PCM bote ye mo lo baba ne sa perte mais azara propre Maga so ba pièce wana za sa perte ouais magala tabadol si wana meza sa perte so que so tu na Adelar Menga web sa ye mo ga yipsa ngai ya ne sa perte mais asomba bilamba na e polinga bilamba za propre au moins na sens na loba na peut-être to jamais au moins Adelar Menga a place mo boye akomi ko lobela forme amo lobela forme au moins na Adelar Menga alati lichajani alati dolce alati boye zomona batabongo bazali na ba dizarazuma vango 10 ans de pouvoir habitat ya kati voilà bon ba sa perte au moins na galata na e voilà na rosa pe na bilambe bele ko leka ba sa perte wana za problème te mais problème eza yakande eza neti tokoloba yoko na peso exemple mon poto se comprendre okokozala to pasteur mutusa ko ba bible belé akoye ko leka pasteur mais pour que défendre en boy akoate état d'esprit yo ba ça pèse état d'esprit ça pèse aux abilambe belete ko sombe belete mo faut un état d'esprit à forme faut ba défendre forme azomo loko bosala kana devant bato belé au télé mo bondo sauter wana wana ça pas spectacle ça des choses différentes peut-être ngape boy devant pe boy na wosa ngote azomo ba ça pas spectacle wana onde ba léopard de la ça basala il y a des gens comme ça mais ngana wosa ndingwana te azomo na kosala neti vene lo mweza na kuke msusu na beti arche mais ko sauter ndenge wana za ça pas spectacle zomon il y a des gens comme ça ba sala ndenge wana après papa Wemba artiste ça perd ezana na Congo o bomuna apena te az artiste ça perd na makile na biso a défendre a perform ba defa bazalaki bakenda tata mobichi vena biso kikester pa kenda kikesera kenda bon na génération wenge muntu mingi za tata mobichi Adolphe Dominguez ba plan na betaka c'est bon ba plan tata betaka omoni toko juger mutu na musika te omoni ko juger mutu na musika te mais na ebiga tata mobichi azaka na état d'esprit wana ya ba saper azaka na état d'esprit wana parce na bango tuna wenge ndenge bango balata na bango mais na état d'esprit ya mamba forme ozomona po jiba kota boutique apera mais yemo alobaza ne saper te we rapé abeta ne normal zompan Blaise Boula parle bas on comprend donc ba beta mais tata na télé melango etant que les grands sapeurs yo mo yebina titre naï donc on a mis que tata mo mais toi na présent beaucoup na biso to pesi mboti so Rolanda biso à ce net moment so ka tali biso te bato IDPS ba ozanga te otala biso fachi beton yaza mona mputu mona bela et puis comment na bié maninge président nyataka ba pièce azab dans le lokola sape mais ya mwana kiniti mais oui fachi beton za mwana kiniti za mwana kiniti déjà ya koli na kinaza ya kinwati ya kinwa donc ayebi idéologie ayebi yango bon lelo mone aza président nenga kinana ngana pesa plaisir na biso ba congolais mais on considérer ça peut besoin dirait sécurité parce que il faut bozala na place morobo ne braza ba respecter ba saper Brazzavillois ba respecter na mboka na bango bino bozo spacité mais fachi za mona mai na bino bozane na babela mais fachi bozokota ba lettre te muta okomaza te na bino ba saper ba mayo bakenda ya on a soke ezaki manque organisation comment eza mamna biso ba congolais ya kin ba congolais Brazza ba kende ebele koleka biso en plus kopango ekwela viena biso wana ben mukasha ekweyaki pana yemda sala liste
apesi vie na nga na mbote te nga na oloba vérité vimweve ben mukasha Brazzaville kasi kope ekomaki kota bata braza komaka stade makamba wenge bref année bango bakendaki ebele koleka biso baya bakendaki ben ya poni batune o basola na bango bien ben mukasha poni batune kutu nord bape azali na liste mais nord bati omoni basalaki ne nord badepari na pesi mbote te ezalaki omoni ke basalaki eka mwa mafonga donc voilà or ezalaki makambo ke biso nde tokende ebele tozwi bakongolais braza non lokola bango mpe makambo nango bakotisa biso mwa quelques-uns na cadre mpe biso faye tozala ata 70%, bango baza 30%. Siko bango bake 70%, biso bakeka 30%, donc 3 personnes peut-être 30%. Ozomona donc c'est comme ça yango ozomona siko mambo oyo olingo oloba oyo ke faut bavaloriser biso banini déjà désorganisation eza na niveau wana e bakeso kuna yo momonaki ata na bango mo mpe bato okuna fallait bapesa bango ata mwa valeur mo boye bapasa ata message bazwila ata barendez-vous bakuta ata na baministre ya culture ndenge ezalaka rien mais yo tomona o quand même so okeki nango namona na porte nga na rendez-vous moko na Herman Asele les financiers fiables à Congolais Brazza azobengisa wana Brazzaville na août na tokende Brazzaville po azana ba bien na ye ebele kuna a besoin fo promotion ezala donc na yebisaki nga yo fo ya omoni yango apo ebande nini tokosala po to promouvoir nini masona ye vous comprenez na août na zana kini na bokasité Herman Asele les financiers fiables donc ye abengisa wana Brazzaville vous comprenez donc le komi fo bundara mige posoko zeli au mona kope ko ya et kena ndenga koteri toza bato te bangwana banguna basala kaboy bangwana basala kaboy bangwana zo basala kaboy normalement masolo ana falende eza l'équipe de France eza la bana maina so mais c'est un problème bo misolo ba papier bo créer long ba avocat na ndenga mikila beaucoup ma structuré abo sanga lela ba nikes ba yaka bo sanga bino tout fox bo tchango na papier bo tchango ndela ya biki yango ba saper congolais bozala reconnu ba ata papier biki ya tede ce cop wana e komela net biso na pes exemple comme biso ngana esa bana mai tout na esa bana mai tout oza dispo ye wana tokei oza dispo te azala mama mnae atikali ozoma ndeza ndeti cop komeli oboyo lingo cha RBK boketu te po nini na chaite point na website au baba petit wana na pese ko tumbote RBK boketu petit na ngana defenda moskino ngitoko babengisaki ye na nini na clip adagio abenga ngai RBK boketu ouais so yambi oya website abenga ngai yakina daju boye na boye clip bani voilà epsenga epsinga pe ndenge basoli tutu na epsenga na tante na ok boulot vous comprenez RBK benga nga na deuxième basalaki yango na deuxième tour so ba kendaki to achenga na temps même chinois de kinazaki chinois de kinazaki obenga était point mais na comprendre la différence aussi ba saper ya Brazza basombara cher ndebino bosombara te bo baza moko misa tumine o to mona pena kataka pièce te jeune mo boy David na so komona yango na pena yamba ite na maîtrise na komona bien te basombara ba Louis Vuitton na e baza mingi to basombara ba pièce ndebino bosombara mais plupart ba saper à Brazza balatara ba costume ba couleur ba ma casse na démarche na ko défendre forme mais pourquoi bino bokino dépasser ba mbonga bele bobi ça idéologie o tokutati ba mpeza idéologie selon ba ba kotela juste o respecter ga ezanga neti mige ndenge osala émission na za ozape na idéologie no molanda pe mo ba journaliste no mo boy oyo kutawana biso pesko tokutaki idéologie pour ba venir rosa do banda ba idéologie no koti boutique ya moins cher ça na moins zape bien mais zo ya cher ateza kito te zo ouais on comprend yango pe sala yango pe siko ça c'est aussi na boutique yango pe sala ka biso pe ba etika la caché na biso ba congolais ba ya RDC poto muna ngo na changer na ninga mabetenga na muna pesi no ba de Paris à côté na gabanité bina Louis Vuitton te no ba 4 pièces mo 10 000
mais no asomba ne pe akufa pe na ba pièce net biso pe net biso ba congolais mais tous les jours t'es no ba soka lati alataka bien mais alati de cher à cherté mais soka lati alati bien bon wana siko net biso na pe so exemple soki okeki no lati net ba congolais brazana kini etant yo onteke ba ondima vraiment te on comprend ba ondima vraiment te ozomona comme pe nde biso tolataka boye oke braza bakondimandima yo vraiment te eza toke na mali ti so oye na bubu ya danger te basin riche oyo ya niveau te na peut-être so toyesoko mboka na mboka eza na bakonzi nango eza mpe na baidéologie nango mingi. Merci Cyril Kina to comprendre merci to bana mona te balandi biso Cyril Kina bazobeta bale na staff ya Ferregola les padres donc match ya loisir eza mpona koconsoler bandeko ya Ferre koconsoler bafanatike bagaulois koconsoler bastaff ya Ferre oyo baza na baopase na moment très dur mpona artiste na bango monene les padres aza na place ya pasi équipe de France badesidaki bien na bamaster babi non tobetisa bamasa bale après na suka kotoka wana tozwama kopo tokabola mawa oyo bamaster baza na bango eza initiative bien eza dati ezali na bokasite ya Yves Bonga na pesi mbote na bienvenu makanga donc voilà eza le 7 août na eza un certain dimanche donc staff ya Ferregola na équipe de France tobeta match na terrain Vigné na 14h donc na 14h donc staff ya Ferregola na équipe de France tobeta match wana après wana eza terrain après wana tomeli mo eloko tokabona na biso po tokanisa ndeko na biso Ferregola ndenge to soutenir kaka na ndenge zalaka nzamba okosunga emso avant les 7 wana roza de libanda voilà soko nzamba sunga za libanda yepa oya pe na match ozala pe wana po esala bien quoi esala bien. Encore remixer batou merci na passage dans la fauteuil jaune merci de chebiso poids et ça biso bien bika binu botindikanga batou nanga mendeli ba vena bazo na fauteuil te na c'est bon Cyril Kina roya trésor ngando pa roya Patrick Emeka ombre jaune roi des blousons pesoki ajoute en roya chinois de Paris et pa roya et puis pourquoi pas ba master belia ba sap ba roleka na bango za place na bango merci na passage na yo na fauteuil jaune et ça na plaisir pour na soutien na yo remixer batou batali biso na ba na sepeli na courage na yo Miguelelo moni ovandisi Paris oza parmi ba journalistes au ba compter na Paris yoza parmi donc lelo fauteuil jaune mututa commune na soif fa le caravane tangane na vandi fauteuil jaune kitoko ne lengi donc nazo pesa mbote na fumutoto mabilama na pesi vena ngamira le corbeau na pesi mbote vena ngai Ignace Vita na pesi bambote Claude Vite le mystique pesi bambote donc surtout kati na London na pesi Willingano pouvoir d'achat donc Chibo Apula donc kati lo la maman présidente donc tolobi le 7 août maman présidente kati lo la yo yebi ba t-shirt wana ndenge salaka ya liboso donc le 7 août oyana papa donc tozana match na staff ya Ferregola donc na 14h na terrain Vigné donc bana to à Paris tozala wana donc na bokasite ya Yves Bonga donc na bienvenu makanga donc je crois donc makamuto eleki nango kitoko na bosanité Louis Vandom Jomata Masikini Jacques Mawanda Bile Koke Pepe Yolo na bosani binote donc sotoke na Isa kuna nazomona mbala moko donc na Dallas Arsène Ilodi Daniel Tchele na Isa na peso bambote Zino Star na Montréal donc pesi binoto bambote donc voilà quoi. Et ça les biso bien passage dans la fauteuil Jean Cyril Kina fumu ya kimbangu merci na bande kutu balandi biso na bino tukutani mbala sima soki nzambe azongite na pesa Didier Lacoste mbote na pesi c'est le scrum mbote Kalaté omoni na ngina kin c'est le azaki na Paris dans le moment nzembo baselenga na bina filé à bientôt to clipango nzembo déjà chouchoumi yake basala ki to clipaki déjà donc to clipé malembe yo mo ebika donc ça demande bébé buchu aimbela ngate miyake kaka miyake na bina filé na nzembo sosu bina filé basala featuring na déplique donc wana je crois tout on a soit tenté na kin non kita
je crois peut-être au clip. C'est bon. Et on sait que on a plaisir, tout le monde a banzé mon abisso. Mais condoléances encore, on a commencé caméraman abisso. Et puis, merci à Jimmy Chimanga pour la présence, pour l'assistance. On est assisté émission. Merci à Bandegoto Landibisso. Merci à Roi Bilamba. Oui, émission Nabino Bassaper. Roi Bilamba, merci